Surtout mambo bimara mo seka ko to mo sa maswa ku bena bo musu pe ko fanda na meka na sero tamsu abeta kana to banga ke ka pamba so yo zo bilo no simbata na milieu théâtral ko tourne vandi pe no sale émission micro baladeur ate et puis na camarade de théâtre te bayebi oui nga na camarade de théâtre te na ba collègue de théâtre eza na moko nazakane bien to solo laka mwana tanga komboni zati ba loba kapo bo abo utanda ko moko ozo mpa o mon ami Kalunga o na ngwa bosa no ye pa loba ngo poko za tellement libala seko ye ba epenza wa mon ami Kalunga ozo mpa à part ye des fois la msu black abenga nga yaya tana okibo yaya ko sa boete apisa ba conseil makase a black oui otiki black ou pas belle vie belle vie utabaya moski na oya ngabi ya yaka ya mo abona téléphone estimate aye yo bela domicile ya mo ngapi na ke luke bela taboué mais jusqu'à là ya moski ozo jouer la SB te poani SB asila te na jouer SB na esilite ezaka ke ko beza bakukut eza na jouer voilà mukolo ko mapena bengi skimo BBC yikuta benga nga mama Maria so bengi nga dawe mona pe mama top na Maxi Bondowe mamboka yango yo do so no luka da ku ma top ku tusema yaya na nga penza donc no luka no bengi no pese conseil s'il s'agit pété so parle ba ne peut bien no luka poane no ko encourager pe ka yaya mon ko tono ba bien pene ka bongo na téléphone wana ebité so ezara tribunal na ebité mais est-ce qu'on a bateau ba memanet ba makabango boye ba mema ezakina na coulisses moi c'est consoni par exemple na pechanga oye na ngwa pechanga wala kutu bon selon hier selon amoni obongo amoni buzz kombonetanga ba za na actualité voilà Maxi ayebta sala bongo c'est vrai makambo Mike Kalambai oyo mokile lobi na ba ko loba mais total on a aimant spirituel balingi balembisa ba chrétien poani pona minute on appelle na mona mutabi ngapi ana ensemble na ngate ba passer ba ndenge moko te ba passer ba ndenge moko te si il y a des faux il y a aussi des vrais exact donc Mike Kalambai amosa nzambi to loba na biso le temps na lobi bobi alongba kuna yo kutu ba finga ndumba boy na boyango côté lié na ko côté la ka Mike Kalambai. Ah oui, Mike Kalambai a mosala nzambi na oka soniti po balakisi mutakala na ye. Mutatele melare kobo au nom de Jésus azatu ko bandango na vibration au nom de Jésus sort. Je dis sort. Après lemba au quoi pena au nom de Jésus te sort. On comprend. Pour moi ça na nguya moko boba ko tele melangoti. Voilà. To yebite derrière ces akinini Mike Kalambai il est là ko ilobe ko zayo le quoi moi na nzambe aza soldat femme mariée ou pas yo mona oba uza femme mariée ngana kono wana za Jezabel fille du diable zawadi pena Jezabel pona nga éviter ce qu'on joue à Colombo, encore et comme il wendeni. Ah, on a fait la place. Ma Mais Nada, qu'est-ce qui se passe? Na subi na bilamba. Nada, makamambongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo twino sa nini? O eza agence de transfert. Ni na biembo onyeso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki équipe à treste, c'est là on li kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. La mission a j'ai 1 minute. Au plus ce jour, on va partager ça avec les fous. Mission baisse, pas mission bon là, c'est là. Caramba, il y a des gens qui vont venir voir. Il y a des gens qui vont venir voir. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme une adresse ya sur
chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botuki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totuki lango FBT. Misalande Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Vamos embora. Pangilomba kwanzali. Yandikana epima pya mwoso. Epangiambe. Ufufango. Wale bisola. Vamos embora. Vamos. Bienvenue à tous et à toutes, Exemple Télévision, votre chaîne de l'excellence. Je suis Barizi Baza. Messieurs les journalistes, merci infiniment à tous nos abonnés pour cette marque de confiance. Continuez de vous abonner ici chez nous car vous aurez toujours les actualités, les émissions très bien traitées et puis nous diffusons aussi de bons éléments. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Grande est ma joie de vous servir tous les jours car je dis souvent, je suis l'esclave du travail, je fais ce travail rien que pour vous satisfaire. Aujourd'hui, pour les camps du mois de la femme, nous allons clôturer ce mois de la femme avec une grande actrice de notre pays, Maman Moseka. Voilà, Landa qui est l'autre fan d'Exemple Télévision, mais qui n'a Makambo et là qui Maman Moseka. Mais il est calango, Azane en bonne santé, Naoputa, très kitoko, Marambutu kitoko, Yamoski. Pour les intimes, nous avons bien qu'il y a Moski, Maman Moseka pour Nabana et Moseka pour la Mastanae, Bibi je fais pour la Batunae. Donc c'est avec elle pour clôturer Penza. C'est 31 mars et mission à Lilo, Tozanae comme invité. Mais avant d'aller Pesaye, bonjour pour bon monaye. Tika itena pesa merci na de Oazan Simabilili et merci na Ose Baza pour l'assistance et grand merci à Yannick Chamba Goton Bossamboka. Patron Bogos, Motema Madame Clarisse Odanga, Papa Paul Fikipo, Motema Maman Nathalie Fikipo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Namona keza aka lobi na yo tuino sa nini? O eza agence à transfert. Nina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe à transfert, c'est là on kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na filmo. Na pesio awa. Ja, minute. O piso tsumu na bataja sa telefone. Biso ba est ka biso mbongo na nzela. Kama yo tumelenga mbongo ya wasi. Yule mandepo ndio kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozola baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botuki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totuki lango FBT. Misalande Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. FBT Misalande, agence Yassur, Yarotinda Koli,
pouvez comme en toute sécurité FBT Misala partout place FBT Zalo Tindi Kolo Tindi Mbongo et Royana va frère Mbouké Rosala bien. Bon séjour à Kinshasa, Shekina Vumbi, Kitoko Pétaï, Kitoko Dollar. Gros bisous à toi et grand merci à Yannick Chamba. J'avais cité et j'ai résolu à la merveille. Moi, la mamie, clin d'œil spécial à toi. Malik Arafat, Willy Claude Djamakoulou, tu n'as pas sauvé. Oko Solate, Oko Yokanate. Maf Soza d'accord Nanga, Fongola Bisso pour que partout dans le monde, mon star Nabango, va s'appeler Ranaye. Maman Moseka, bonjour, Yabibish, Maman Moseka. Bonjour Barézi, Baza. Bonne fête de la femme. Ah, merci beaucoup. Merci Naïbi, tu bandaki le 1er mars. L'autre commis le 31. Zambazwa loko. Na moi moko ka ba pesa biso basi. To sepela kato et même biso na ba réflexion, même biso ba oyo pe ba ili makomi kokota na makomi. Oye ba kozala moi si eza charge, kozala moi si eza lokumu, kozala moi si eza grâce aussi. Voilà. Parce que mutu mo bo bimine na tongo. Aki abundi pona yo. Donc moi si a omema ekolo na libumu. Donc so ebi moi ba valeur wana o misala penza mabete lo kwa moi si quoi. O misala bo sotote lo kwa moi si. Donc merci bato yo babundaka pour être moi si a ba valeur na ye. Donc c'est un peu ça. Merci na moi moko bopé sabiso naza moi si et je resterai femme. Attends, femme. Moi si, moi ça bien. Moi ça me m'a sengo. Moi soit moi si. Mais bah signor c'est F majuscule. Voilà. Moi so mutu e sala. Moi ça na beauté ma bo maman. OK. Moi ça bo meme sengo. Moi ça bo bongisa. Moi ça yebi ko formé. Voilà. Ah oui. So moni mobali moko biso na bambuza ba ko hutwa. Donc au vimba. So mobali moi vimbi c'est-à-dire moi ça derrière moi. OK. Moi si penzo ya moi si. Moi ça sala mobali akeli boso. Voilà. Moi ça vandi sa bana. Et moi si aiba couper ses éducation. Surtout ça. Voilà. Ya mona lelo so ba sente moi na moi si papa lo ba ko landi mama na yo. Tam so mama batu innocente. Do innocent balume. Ozomona. Donc mama ebine lote. Mais lo wa mama nde vandi saka mwana. Mama nde pesaka. Voilà. Affection et pas mwana amour maternel et outara vraiment na komelisa mingi et puis tant oza na mwana na kati ya libumu oui c'est bien seulement c'est outil pas papa mais maman de vraiment ça la moi mingi merci ba maman nyonso ya monde entier et mingi na Afrique surtout na Congo mingi na ville à Kinshasa. Voilà kota ya moski boye santé kitoko olati la mbana ya liputa ya kitoko. Tout se paye na repenza. Santé za malade. Santé za très bien par la grâce de Dieu. Tout ça na biso. Nzamba obatela. Pour soi za obatela te yende biso ba oyo. Elo banango frère Moïse Matuta. Biso ba oyo so nzambe te mo bulu. Ata ba opekisa to tika komba nzambe otolo ba ngo na ndenga mascarade mais kati na biso to yebi ke non. To ana nzamba solo quoi. Voilà, parce que Batubeli, Bakanza qui, maman, Moussera, aussi la dépression, tout maman, Moussera, ou à Zasus, les lots, t'es kaboué par rapport à la situation où il s'est passé à Ponaï. Mais quand t'as là, boy, Tobi Nzamba, mon nene. Bon, oui, c'est vrai, Nzamba, mon nene. Et puis, maman, belé, tokuta na nango, so Nzamba, ebisio, asali pona likambuboy. Le roi, toi, bateau, le roi, bien. Nzamba saini bo bongisa sima. Nzamba tika muto aleka bongo. Voilà. Et puis Nzamba lekisa bat na mususu peut-être po zongela yi. OK. Peut-être Nzamba lo bono likambo moza teti Nzamba benzi o bongo. Oya ipana yi. Voilà. Donc c'est ça. Et puis son Nzambe muto asali yango ana ba garde fou. OK. Ozo ba Nzamba olingate mabemo ekomela yo. Voilà. Et puis na lo ba likambo yango natika la jamais ko za stressé. Natika la jamais ko yoka soni. OK. Église nanga lokola ministère amen munene ndengwana. Na loba nzambe na mboyo ke église boani parce que conscience nanga na mizaki à l'aise, nazaki très à l'aise na conscience. Voilà. Maboko ebi makila mutu te. OK. Donc na isi nzambe yo monde muto ebi asama amuno yo na loba nzamba amukolo amuninga bisote. Nzamba amukolo. Donc na bien, na nanga bien, na la pe na problème mutu te, na pe na kanda mutu te pona ko kanga lipamboli na ngati.
Voilà, merci beaucoup. Là, c'était juste une parenthèse. Maman Moseka, pour Nabiso, et la deuxième photo, il y a un exemple de télévision, mais première fois par rapport, il y a Vérité plus, tout bêta solo, il y a Carrière, il y a Moski. Nabi que l'obéla, on peut avoir différentes émissions, Ah oui, hein. mais les lots pensaient ça, Biso peut honneur parce que tous les jours, bah fanatique, bah Baksama, tous les jours, bah robot à Mayasika. On me souhaite à Talaka, mais moi, quand talité, aïe, bah solo, il y a Moseka, Moski, les solo en théâtre. Te mama seka penza banda théâtre eza na tout d'abord eza inné eza na art na makila Voilà. na force te donc nga nazalaka kolinga groupe Salongo et puis groupe nini lisusu parce que faut ko reconnaître nga na tala bananyo na télévision qui Orange babenga bazobenga banani ya Poso Ouais. bazalaki Poso na l'autre là na bosani série ya bebakaya na kolingo bebakaya na baki atianga superstar atienga nani oyo bapapa diaka voilà etabe voilà totala bango mwandam na TV ngana ke oui oui normalement totala bango na TV ah bon ya mabeta ok natala pe na Poso nazolinga Poso jouer ndoi nanga BBC natala Poso ekoma mama moko ntango elombe siko alongwe simba alongwe Salongo asali simba na ye pièce ya liboso eleki papa chef wow fan so elombe neti na film donc natala na nakota ndeni siko naobanga mpe na bisa zaolo babi oyeba misala na baninga bagwa banini bakisi omoni so omeka kokota kisi nganga ndako nganga donc oyo obimeza yo te c'est-à-dire obima liboma. Voilà. Mon père fit pasteur dans Nzambe malamu ayebi pasteur pena na Nzambe malamu ya mosala ça me la fort et puis pasteur na Nzambe malamu nazonga na ya na mwa liboso nga nazwa baptême na âge ya 13 ans pour na Nzambe malamu sozo sambelo so koli faut kota na chorale B nazwa yimba na chorale B et puis tango sikoyo na baptême wana nde on a salelaki et puis na ministère amène pour ton information na 2021 après avoir bonne bimi quand on a bimi siko na bité je vais mettre ma vie en ordre voilà. C'est-à-dire nazwa vivre na fornication donc quoi siko nazanga moko boye il faut na lia pe sainte ok à son point oui na yeb sanzambe na yesko kozwa baptême batele bakolo bozui baptême balami balete baptême siko conscience dans l'époque mon père azao ibsanga il faut zwa baptême donc na yeba ki importance à baptême obligé au kaka na keka na zui baptême et lelo na zoi baptême nanga je crois ezaba le 12 juin na Mayanjili 2021 donc je récite Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur donc na renouveler baptême nanga na tambola na Yesu malamu donc nga moko na ki convaincu faut na zwa baptême exact et lelo na koma olia sainte lelo so Jésus-Christ aya en tout cas na okende yo tikali ofinga yo tikali oloba mais ngai Yesu so aye lelo na kei na bisa Nzambe soki na okota lola na fa ata kotaba kisenso na bango ata kotaba mo l'essentiel ata kota au revoir Kinshasa pas que ça tout ça va to baka au revoir Kinshasa baka na Kisasa on parle les antennes na lola donc c'est ça je disais na 1998 tant elombe aye ko sala groupe Simba basali pe sali bosa papa chef nde na bina ke luka musala na groupe Simba ngana ngenda luka musala na kena demande nanga il faut ça la CV na yo kuna pe na dépasse na elombe il faut eba mo ngwaka ngwaka yo ebika te mo lopoto na sala CV na ngai pe o bandela na bandeli na à cette époque là bureau zalaite salika abona to na VP na biso Bordeaux vice-président grand frère Nangai Bodo, qui est mon président aussi. C'était ça. Tous à plus de 100 n'habitent solo. Casting à l'époque, avant casting, pensa. Oui, les cas, et puis on a eu tout ça à 2. Arrêtez à 2 personnes. Sur 100 personnes. Oui, on est là 100 personnes. Recrutement. On a eu au salle théâtre non noté. Bon, on a ça tête dans l'école. Ah, ok. Et puis, dans l'âge à 10 ans, on a joué dans Ngadia Diana Lubango. Ngadia Diamangwaou, bien balusoma, parce qu'il est trop jeune. T'as la 10 ans, on a na carrefour de jeunes. Parce que biso bako na biso bazao fana na masimani mba na Kasavu numéro 7. Là, je salue même pour les jeunes pas trop. Wana ka to zaile mso boko ta kermesse. Na monsko na place bazo beta voler na carrefour de jeunes ba na Kasavu ba yebi et mes lycée ayebi donc place bazo beta ba voler wana
tozwa totala mwa basenete bangade da baosala siko babenga mwana mowa mwasi a cité les 4 points cardinaux ngala tombola musati na sota pour dire que nalinga musala makasi Voilà. on s'en comprend batuni ngai ngabi est ouest nord sud kandezala ngade da bi cardinal malula on comprend na kangango et puis nazaki ko imiter badanga ba opérette takinga OK ba milezi ba icône lokola ba vie ba yasele ba icône mboko lokola ya papa Kimbanseki ba icône mboka donc c'est ça nalinga musala ngo makasi et puis tellement naza otanga pe l'internat na ba sango to za ba senete na biso donc nalinga théâtre donc dans le sang OK et puis tant on a yé dès na biso sala casting to tika la 2 wana sukisa là je salue Sobia et Sobia yebi babanda na ye place babanda ka na nini ba na makala parce que comme des en makala talaka ba la duchesse ba utakuda je salue mon jeune frère ba vele ba vieux sans souci personnel maintenant lisala ngomba voilà ça belé même vieux Tito je crois donc makala bimisa penza ba comédien et belé ba artiste belé donc bongo ce qui s'appelle à la moko parmi bango to tikalaka 2 et après les autres ba ekoko tsareko na eko tikala na Simba et puis première prestation na ngana Simba nazaka jouer tonalité basuku na tikala hoya mamungala te et puis lomba za okasa na bena mwana mama chabwala quoi mukolo rappelez bison non naza bena na tonalité basuku naza bilo ekima te ya nango naza bilo na moso koti omona OK ezala nango et puis na ekozwa sikoyo tonalité bangala milo muta simba bena base nango kwa milo loleka milo 50 ma copine mayaya milo leka eko sala milo eko kende mission de service nde na eko sala rôle na ye nde pe na vanda OK na vanda na kimoseka na ngai ti lelo na tricha mututi na kopia mututi voilà mais na sepela pe ka na je ya mameyenga mameyenga pesa gumo boy il faut koyeba bango à part ba icône ba mama oluka mama monzele pe ya sona mama monzele je crois azo jouer na tonalité ba mongo totali mameyenga ayaka na je na ina Tito Jolas akanga liputa na ina tolo ba moseka pe ba bimaka bakanga liputa na tolo voilà il faut qu'on reconnaître ngo exact mais na accent na tonalité na nzela nanga voilà Voilà. Et à cette époque, Boyaki 100, mais comment vous pouvez déjà groupe Simbanet déjà fonctionner? Oui, nakuta batu, nakuta Nyango, nakuta banani Basila, nakuta ya Nicole Maya, nakuta Luka to ifo to ya série mon nakuta Ntseka papa Ntseka, nakuta nani Wibe, nakuta jeune fille basi pe nakuta ebele baza. À quel âge chaleureux, ben bien. À cette époque-là, pendant moi bouton zala raté parce que tant on biso to koti sikoyo, oye peno zuma amuna yo. Surtout so ebino musala te, si oki masimba. Pour faut ba musala, l'homme faut convaincre na musala. Ato ye na beauté na mbongo na mituka na nini, ya na besoin musala nae. Ngeti biso ba mo sekoyo, l'homme to pesa e musala. Na vanda penda bo elomba tala te na mona ngabi président wa kotala mu colonie. Au moins wa sepela noté. Mais ça, mon colmo na bêta numéro na mon elomba fanda ka telemi yes ça y est oh ngamo bilo nzote dinga na ngala bivosa parce que na simbi motema tato na vandisa biso zaki ozonga ndako mati à l'époque ba taxi bis wa to kutana là je salue mon président mon ami président Sobé et des fois tozonga nzela moko wana ya za epa ya mon président personnel mangwa ondengi wa ba je répéter na VV Santer biso na yala même si to kutana wana to pepa ni bana njili on se comprend donc nzela na mso leki arrêt biso leki tellement répété na nzela liboso miroir ozo sala ba expression faciale ba ni ba corporelle donc tout ozo répéter partout ozo sa musalo répéter kombanda ko répéter bongo biso zala ipena bon même ti lelo na sa so apesi nga rôle moko boy na 20 nga bi rôle fona ke nango boy na me mango boy ozo mona donc répéter si la rango c'est ça. Deba eko nzimanga na Simba ti lelo eko mama moko na eko kutana papa Nico je salue aussi de na eko vanda na boti bana mibale bon le quoi bible zolo moi si pena asenga confiance te amerita ngo donc le quoi linga mo sala ngo penza te
nayeba ye na otika na vanda na bota bana nga na bokola à un moment donné aye kondima naye kozongela théâtre na 2010 je crois si pas mais ba comprendre quand on a simba nani pardon comprendre déjà que au moins temps belé o ya ressuscité o yebsaka bango. En tout cas, les avantages, il y a un évité son apport de recevoir président Lombe. Nanini, Persalinga nini. Naza parmi les artistes à Simba. Au président Lombe aya ko senganga, wana na boti. Président Lombe, ya Nicole Maya olandanga na poto place azali na PC Mbote. Papa chef akufa personnel. Ba ya penana Wiska à l'époque Jibi ezalo kwa de ba travailler ngolelo te. Ba Jibo akalache. Aya na ngopena ba PC panico biso moto surveiller moi sinon azonga musala wana nzonzingiliwa ezopela nga avance tema mobala boyaki na fanda voilà et puis le col les ana luka yango te donc le sans papa ovandi penda bo depuis 2003 otika musala na ezonga na 2010 et puis nazonga sur scène yo na loba muta okanga musala azate malgré YouTube malgré ba commentaire oya ko sa groupe na epoka ba nué moseka mais eloko nzambe muta okanga azate na copia mutute na landaka PG ya mutute so nzamba lobi moment mo boye na vanda na vandi nzamba yebi pourquoi yo lokwa mutoko lela olobi asile te muta silisa mutu ka nzambe e muta mokila ko sisa mutu te okozwa no repos parce que nzamba omona liboso la musu poison ta musu accident ta musu likambu songolo nzamba longolo même mokili balobi osilité e ngal ba muta sisa ngazate po musaleza ata busangani contre so indeni so nzamba bi esamate salamati e salamati yono ba nzambe amukolo. Donc carrière nanga Simba et puis na kokisa inane na Simba nzela moko donc na koti inane na Simba to sala spectacle na sa dizo pièce à la marmite de Kokambala voilà on peut même pas la Kokambala et on te benga président Kokambala dans le village à Kokambala et puis na kati marmite de Kokambala na joué 3 rôles je crois na zara quoi tourner chant à cette époque na zara mukie na zara bine ah oui équipe de base ballet na keto bayebi na obina sikoko bina pena boy bamba mongo mapeka na bangala kwa na loketo esala ozo atone même alanda ka mobali na ye alango ezo aye yolongo yandoluka o yalango ezo aye oye alanzo o yo ilongo kambe o yo bauanzulele ye bokungu dolele oyo obankana nzo ya omba oyo donc nzembo anga mna za kwa tono ya parce que voix ça va ngamna ya na Simba donc obina à cette époque là ballet on nous avait trop jeune hein oui nga na théâtre na ba vingtaine hein nga na mukolo so na bible pena ko tabe exode nga bomba agite lingweleza ayo na oyebisa batike la biso make up non net sikobo na tiona elo te pona ki fait ça Irsil Pechanga na okende fait soirée na yazo nominé ba icône ba mama ya mboko yo ba banda musalo ba laksa biso nzela na okende na poko na rotana félicitations à Black Tokos donc c'est ça to bien to sala skoyo na zo en même temps na obina na joie pérol mona dara veuve kana marmite Kokambala après spectacle papa Chitenge sana pe son âme lisusu apesanga mboti aloba nanga outa mboka na dit c'était papa né grandi à Kinshasa na mama emo na botama na kola à Kinshasa tellement qu'on vivre na ba koko trop et puis na zala son na fali place mo ba tout mo bazana mo ba accent moko boy na copier facilement donc même sans souci payé à pesanga donc na zo moi ma pamboli ya bakulutu et salanga bien et puis to tambola nango respect na bango kaka pourtant ba pambola bino pe boutique là ba o ba oya c'est ça voilà c'est ça mais à cette époque n'habité nzonzi déjà yo banda osala ngona ndenge groupe Simbato ezaka ke ba producteur pe bo sanga libanda premier nzonzi na mta même ka président Lombe aya zwa ngai sila le géant papa chef na sala première nzondi ezaka pièce ngo ba gérant na jouaka jeune fille moi si Elombe na jouaka mwana ya mami nga je crois na mbatasi ala ou bien na mama bomengo waza modèle na ngama na linga mama bomengo bat bako tu na mama bomengo atika o jouer ton alta bangala te je na yende na linga voilà donc mais wana na mona ki asa standard
et puis nga siko na linga bongo voilà standard akangama côté moti so tie côté abeti voilà. Donc ma Léontine bravo na musala obopesa biso c'est ça je disais Zonzinga Liboso na joua ba gérant ya Placide voilà Placide ezalaka Kilimanjaro voilà donc biso bato banda Kilimanjaro ngo to jouer et si après ba ko sala groupe na bangwa Kilimanjaro bazalaka ba Loï ba pauvre ya Mindondo banani je crois oui belé voyez ba look maman Luketu après on ko kende ba pauvre visa la Sarah Moussa où je salue ma copine Sarah Moussa mama Mindele donc après tant ba ko kende ba ko sala super Kilimanjaro quoi c'est ça te Kilimanjaro kaka ba ko recruter des places qu'on a ozonga parce qu'on a kende musala on peut ya ko linga te tellement théâtre ganga côté papa zo benda maintenant OK kaka na sala pe casting ti na iba kezala na salle moko boye na côté ya nini kuna côté Kimbangi César nini côté ko ça so nini boye institut soki ya nini Lumumba boye alors to ça na salle mo boye to la ebele ba vide loin donc muta théâtre nyo c'est pourquoi no yebi bazaba nzonzinge bazalaka OK mama loso ba epela à part peut-être Mboudi à l'époque là Mboudi donc tout oyo yebaka ba mama boka ba visa ba Zigura tout le monde ba Mongali consort et puis tant on a na otika na Milo na bika ke papa linga msala ote na kana accompagner Milo parce qu'on a ba oleka ba obeta biloko sko e bantanga na pe na leki na sala nzoka Placide za olukanga présent Placide vraiment na moka moseka yaka o bina olukoti ba changa pembeni na ça pour casting vraiment Baka Apoliko il est le parfait de bonne odeur mon ami abenganga bimo sekelo nyoche na lolem wala ngo baida ba ki sezata tout monde anenga kaka eza no ka blaga na ekaka nga dia eloti ba pofirenzi ban tout oyo yebi bazalaka et puis ba ezwa biso ezalaka Kilimanjaro na groupe musu ezala boye na yebi suti tozalaka ba viokele to sa Kilimanjaro wana ndenge pe ekei nango pela ndenge pe ba CD ba komi ko boya kusoma ba CD ba kombata papa te kota na monde ya YouTube mais to banda na cassette biso na iba pièce liboso etekama na poto ya bi oya moseka a joie fiot contre cours des grands nazara mama ya je crois Léa ko Léa obimana na papa Kwedi siko mo seza maya c'est ba fioti alingi coup de gars ba père ana est-ce qu'on a maman bango donc pièce ani sala sujet net na film à part ça na pièce mo boye na zaka tata mwasi ya Lule na Ursine na joie kana Sami Mokili et ça soit tala manette na film na poto donc et bimi sanga penza vraiment lisu et puis ba o mona na ba ongate na nde ba mona na 2010 et na 2010 ngo musala nde zongaka ba nzimi yango kati lelo voilà mais maman Moseka erozaki jeune fille habité comment Moseka za comme na famille non comment Moseka ba pesa mtapia ngo bodo OK c'est bodo te présé lombe donc ba mi balé na ba pesa nga comme Moseka pourquoi ba pesa Moseka na jeune na za salati OK ba benga ba Moseka mais comme on a BBC Bibiche moi que on pesa poste on bote na bi ndoi mandoi BBC donc comme on a Bibiche comme ba botelanga Bibiche wa prénom comme on a dans wa Nduki donc Nduki comme on a Joey Nduki Joey OK prénom Bibiche mon nom c'est Joey et belé anga ba intime na ba benga anga minka Joey OK ko ba leki on so abelo pena Joey on appelle ya Joey na bi wana penza c'est ça la binosco ya moski na bino ya moski voilà donc todo qui est déjà na moski boyo ki moi li solo ya moski par rapport à parcours naé à solo pena kitoko mais différence ni ya moski au sala lelo na YouTube na cassette ngona CD au leka ne diga différence ka ya bouki derrière na bouki devant ndenge zaka liboso leo to koma na bara leo bat ba motika mandefu on comprend à l'époque zéro faute leo ce que beaucoup motika barbe différence en ka ngoleza époque zaka ne lengi nango OK lelo be ba o ba lelo tant musu ya baba époque YouTube tant manga danger to beta li solo na mona eloko eleke eloko ezate OK donc période na période ezana donc
en tout cas génération nyonso za nango bien poso ba mabo me mabetelo temps na bango ba biso bolamu na bango biso pe to beta bolamu na biso à cette époque là ba o pe ba ya ba beta bolamu na bango elo eleki lo kwezate donc kala na sika so esangani salika kilelo ah alors bien kilelo vraiment mais sinon dans le groupe Simba vous avez pas une guerre d'esprit à Makasi hein mais tout ça na bolingo ah wana pe na bolingo Makasi moseka kosa elo mobo baza pe na guerre d'esprit peut-être na Kalunga ou bien na l'autre mususu mais pour mon libando bon on te oyo kango libanda est-ce que yo mtalibanda so yo to bossa na mabina biso to sa charger na hôpital to sa charger na yo c'est comme ça to zalaki même so tout ni mwana Simba nyonso ya mwasi bien mobile c'est comme ça et lomba pesa biso esprit wana et biso pe to na Simba to zalaki esprit wengete voilà moi 12 vous comprenez esprit wenge pende zalaiti mais vous savez, mon mobo est utile banda en toi, tu vas charger non. Tu boss na penza, on va fertilité na biso, te défendre na ndako. C'est comme ça. Et le style yarocha, ce sont les Bouddhas. Ok. Donc koko nanga, o aboti mama nanga, moseka e makufa. Azala nango, mama tono o. Donc maquillage na bango, make-up na bango. Ba o ndo chane make-up bongo. Oui. Make-up e bandi lelo te. Même batopo ke batu ya province orientale, basala ba biloko wana. Donc tatouage wana nde donc maquillage na bango à l'époque, batika la bon. Donc so mo bon pena la belle, so mo bala mono bo alulu. La belle. So ko tali banzembo ya bakala bachaka ba bani ba générique mo. Na mona indépendant cha tozu ba mama bazala ta bazikida na location tali bazali ma biloko wana voilà. Et ça make-up na bango akala. Donc eloko na chaka wana eza normal. OK. Ça pena koko na biso dans ba biloko wana. C'est comme ça. Ça bon. Ah vraiment et ça très bien. Na style wana maman ça so go jouer mais na biso za ba te belé so ba tali wa singa mais maman abomaranga. Yo. Ba bino kota na likambo penza. Donc kota penza sentir que non lobi a raison na makila. Mais lelo oyo bande ko no pe belé ya Simba ba komi na ba chaîne YouTube yo peut-être mon pour sa chaîne YouTube na yo mais jusque là n'habité ya mosquée obi boya na bolingo ya mosquée pende na mona ko wa conflictuel on rappelle pas problème atam ki na problème na mtuti na vitande batu na eba ko boya batu nga mais na eba ko yina mtuti na ibinde ba yina mtuti mais pour na boya na za peut-être na oza champion ou bien deuxième personne et son na boyi mutu même na nzela na omo na yo so ba benga ke ba rezi na otanga su kombo noti bongo nde mais ko yina na yina yo mais ko boya na ba boya parce que boya mutu na moment nini to mutu na boya mutu so reconnaître ba valeur na ngati OK so lingo nyatanga mambeta apunga vraiment ko sanjola na ibinde ba sanjola mutu ti peut-être mobali na nga na ibika ndenga o memiai OK à part yé bana nanga bokilo omoni koma bokilo ba bieza kilo mais so bokilo longwe na place bokilo akiti na se o memi e bongo ya mosi ebele bagangi ba supporter bagangi ko mabe ya bino sko bolinga vérité c'est ça nga siko naza muto ya moins hypocrisie mwenga buzoba mwenga malgré ba latisanga ngoya ba mato ya sorti nyonso mais nzamba longolango voilà on se comprend donc c'est que ça difficile pour nous battre na maman mobile nini non kokangoti voilà c'est un exemple on a pesi c'est-à-dire maman bokilo zwanga mwana o ponga na fongolelo mabo c'est que so komo kitanga na se ngana ko memote posa kilo na zongso na place ana. OK. Est-ce que vous comprenez? La comprendre, ouais. Oza kilo po nanga. Donc pour tomber au kokate. Voilà, donc non na position yo tienga po na ko memote. C'est ya parce que allez-y comprendre. Alors mai. So ba tu na verre comme une forme à verre. Ba tu na ça bon, ko ba mai za trop, hein, mai za trop. Peut-être que o ba ko interpréter au salon. Voilà. Mais na lobika boy. Bokilo eza momoko kilo. Voilà. Basakana na bokilo ti. Voilà. Abotelo mwasi, abotelo mobile. Voilà. Mais so bokilo ngo azu akiti si na se. Sko yebisanga na ko memo na zonso da place non te ko kilo. Impossible. Donc to kende no na position. De me menga. Vraiment.
ya moski na baranki to mona côté pour un makambo pela moto to mona Karine Mado malgré tout ici là qui na pour dans susciter en côté mais to kapata moi mon père ya moski pour azaper parmi ba icône ba Gabriel pe ba Joanna Bango ba Karine pe ba Joanna Bango repela qui moto wa na habité tant que femme et tant que artiste aussi na kumisika nzambe po esili ngana lo bango boy Karine Mado et les autres nani Gabriel nana tanto PC conseil awa pona banga ba onani pona luka bango Karine tala koto lo bay boy Karine tala osala ki boy soko yo kanga bien soko yo kanga tina baluki na kiti aza pas obligé to yo kanga maintenant lo ba na télé boy na YouTube na lo ba na ngoti na luka bango pe na ba numéro na ba ona obenga bango moni loko ebisi ngo tunanga Karine na za ina émission na ba rezi na ye ba problème na bino ndeni Reste ma pesila non. Donc, non sepelisa bateau ba otala te. Voilà. Pour na ko la musabike komo boeza ina we olal. On se comprend. Non sango te, non luka bango, ba ba ndeko nanga. Ba ke musala nde ba koma ochabiso nyoso na nzungu moko. Toza bwe. E musaki toko. Eza métier mon noble. Atuka nga lingana ngango. Ana linga ko zala artiste comédienne. J'aime ça. Malgré nyoso za na we obeba mebonga. Elo mo te etika l'éternel ka nzambe. Donc ma botte au monde a le look changer le comme malam. Ah oui. Même chose tout le monde un peu maman top na Maxi Bondoé. Mboka yango yo do. So no luka d'ailleurs tout top écoute ce ma yaya na nga penza. Donc no luka no benge, no peut conseil s'il s'agit. Voilà. S'il s'agit pété, so par le bail ne peut bien no luka point. Non ko encourager pe ka yaya. Moi ko tono le bail bien pe ne ka bon. Na téléphone on a habité sur les ara tribunal na habité. Mais est-ce qu'on a bateau ba me manette ba makabango boy. Oh bah mes maman zakina na coulisses moi c'est qu'on soit par exemple na pechanga oye na ngwa pechanga wala kutu bon selon hier selon ya moni obongo amoni buzz componentanga ba baza na actualité voilà Maxi ayem ta sala bongo nga una ebite na tala pe na YouTube pe e bimisa ko tena za moins polémique na eboloba moninga na eboloba ko finga penza nazaka pena champion nango te mais na ibinde ko expliquer muto yo ka pasi so pe na bina zwa ta ko expliquer yo oyo ka pasi na ibinde ko expliquer ko finga te parce que ko finga muzeza nango lo kuta et puis nga ko swana te ko swana nga muto vanzi oyo kinga simanga na yo ko swana bongo ko so bo swana bino mbaina denga on se sont des brouhaha auto benga na théâtre chevauchement exact on s'en pas boyo kanate ngapa na zo atana expliquer mutu na banga na mutu te nga na banga mutu te baloba museka boni ko yo anino o banga mutu te oui na tosaka mutu voilà na iba ko respecter mutu na banga ka mukeli nzambe po soki yete naza onazati voilà. Exact. So na problème na mutu na oya. So moniko oyamba no ngate pona Jimmy devant yo. Na kinanga. Mais mon colom so za na besoin na nga pe na Jimmy ne yo. C'est comme ça. Voilà. Ba principe na nga ngwa. Na za pe na mwe buzoba. Et puis na za na camarade de théâtre te ba yebi. Oh. Oui, nga za camarade de théâtre te. Na ba collègue de théâtre. Et ça na moko na za ne bien to solo laka. Mwana tanga kombonezati ba loba ka po bo abo utanda kumoko ozo mpa o mon ami Kalunga o na ngwa bosa no ye pa loba ngo pour vous attendre libala c'est ko ye para epenza wa mon ami Kalunga ozo mpa à part ye des fois le msu black abenga nga yaya tana okibo yaya ko sa boete apisa ba conseil makase a black oui otiki black ko pas belle vie uta ba ya moski na oya ngabi yaya yaka a bon la téléphone estimé aïe yo bela domicile bon ngapena ke luke bela taboué c'est comme donc merci président Lombe moi soubasma bien ça tozo pena soubasma bien toko quoi à part ça Milo leka c'est ça mes camarades pena na quel côté la moninga auto vandi na bar ba groupe ba théâtre au mona ngate na kosi te so na kozo bité ya moski na mona côté mobu te na mona on te on na ka photo la sur matanga à l'occasion de matanga oui là à l'occasion et loko moko boy to vandi pe na umela ati na sala pena mwenga bongo et wa za principe nanga na sala pena mwenga moyo mais jusqu'à là il y a parce que aux jouer la SB te poani SB asila te na jouer
esbina esili te eza kaka ekomi eza bakuku eza na ojouer Voilà. mokolo okoma pena bengi skimo BBC yekuta benganga mama Maria so abengi nga na oyo Bon, c'est qu'il faut dire aussi. naotala ni filme Nigeria motie na télé Ah, d'accord, ok. Patience Okoje. Ah, ok, voilà. Merci beaucoup, Yamoski. Anniversaire, vous avez le Kazaki, il y en a un monde qui connaît bien, parce que vous avez vidéo anniversaire pour la moine. Et ça qui a Maria, Voilà. Maria Cardozo, auto qui a 13 ans, ma cadette. Ok. Et puis le 25 février, et ça qui a ma fille aînée, Ameshou Mabel à la Canadienne, dans le Canada. Ok. Donc il est peut-être pas oui, si la salle là qui m'a anaye, Black et les autres, Kalunga, Milo, Décor. Ndabandeko nanga muso libanda wana tangi banandako bandeko nanga muso libanda banzonzingera en tout cas nza pambola bino merci ezaki vraiment droit au cœur moi na sipela tali pela za ba mama na e kwa za ba noko na e kitoko makiasi. Voilà, tout le monde pour saluer Moseka Télévision, Moseka Seka TV. Moseka Seka TV Moseka Seka TV za nango maintenant on peut na to bandi na biso te po to na course na mutute to beta pe gazon na mutute to tambola ka salon so pe simba na ba 2020 41 kande nzamba olinga mais laissez le temps au temps tant de monter justifier to ça bango to lobi to ko ganga na biso na yebi kinduba te na yebi kisite mais nzambe kolo atango soka lobi asimbi so touche ozana ardoise okomela to sukata donc toti la carte ya nzamba sa mamnae Moseka Seka TV ezana ekende nde nzamba olinga tosali te po bango basali tosali ka po monde yango ekebongo tosali twadobwaka ka mwa boyebi na biso ya moke totyaka wana tosabone na Moseka esunga ndeko na bino ya mwasi esunga mama ya bino esunga yaya ya bino esunga leki na bino bongo te Moseka na bino ye c'est ça ya Moseka question batindelenga o babana tuna oza question ma curiosité ngoya oui ya Moseka makamboleka ki azara suta mobilité est-ce que comment déjà occupé tout sur a ko rebala na rebala te poine voilà oh ponde na za na obota nanga na rebala te poine ya Moseka gambana oui ndani bana makasi vraiment prévane pe na za moko ya ba projet na ngaso nzamba pambolinga fana sala orphelinat ok na linga bana makasi non rebala ko et puis naza occupé oh naza penza occupé ya bon moi ça boye penza na sala ka on a mié ba ke na pendati na nga gravité mais ça va na pena moi siko et puis maboko ebusala nzamba otika ngwe kende boye ete ko beni sala quoi nazo occupé désolé aza occupé na pero occupé pour ba tuna kada nemo boye nazo occupé puis ba ozi pour tout na note ba ozi ya numéro na opiate na pero occupé na compte ça solo aza occupé malheureusement mais heureusement pour la Moseka occupé et ça allait très bien il y a Moseka donc il y a malem déjà na chute mais étant que artiste ya mboka na biso boyoka rappel ba musique gospel boyoka ba musique ya ba musicien na biso typique ne ba bengaka mais na likambo ekomeli frère Mike Kalamba yo ki mo ba débat et tout a polémique ya ba pasteur na kati et tant que moi na nzambe na banda o mona ba bloc a bongo et ça que le lenge boni parce que na question moko na bakisa après oui c'est vrai makambo Mike Kalamba oyo mokile lobi na ba ko loba mais total on a aimé spirituel balingi balembisa ba chrétien poani pona minute on appelle na mona mutabi ngapi na ensemble na ngate ba passer ba ndenge moko te ba passer ba ndenge moko te s'il y a des faux il y a aussi des vrais exact donc Mike Kalamba amosa nzambi to loba na biso le temps na lobi bobi alongba kuna yo kutu ba finga ndumba boy na boyango côté lié na ko côté la kaka Mike Kalamba oui Mike Kalamba mosala nzambi na oka soniti po balakisi mutakala na ye oya yo ankuku bali musaka banda ko to mona ka ba biloko esala maka batebele ba kanga misu yi pasala boy on se comprend voilà Mike Kalamba na landa mwana moka ba zai no célibataire zai da divorce na ite divorce sala ma zai na moi cité ana nzoto barezi Mutatele me la rekobo au nom de Jésus azati. Comme bandango na vibration. Au nom de Jésus sort. Je dis sort. Après au lemba. Au quoi pena. Au nom de Jésus te sort.
On comprend. Pour moi, ça, Nanguya Moko Bobako Télémélangoti. Voilà. Toyebite derrière ces akinini. Mike Kalamba il est là quoi il obe kozayo. Le quoi moi nanzambe. Aza soldat. Femme mariée ou pas. Yo mona oba oza femme mariée. Ngana kon wana za Jézabel. Oh. Fille du diable. Zawadi pena Jézabel pona nga. O bonga na moi ça libana no ke sala ba exercice na nini ya likamunini. Ngana na moi ça. Non, ngana moi tu kana ba vaser na moi ça libala ata na atante yango. Po mona ke basi ba otamwa na sexe na mutu. Pour n'ailler n'importe quel mobile aux oies. Attends moi on a mon ça mon sexe excusez-moi le terme hein abonika sexe no bien oh derrière mobile aux oies. Voilà moi c'est ba pesa lambon vraiment. Biso kuto ba pesa lambon te mo kili mo bimba ba finga lokal likamsu na likambo salate. Mais yo ba pesa lambon, je condamne cette femme. Mike Kalamba ite derrière lui peut-être il y a un esprit. Oh etinda ya ke ne séduit moi mobile wana ata me make na ndako. On s'en comprend. Pour ça, le bonnement, c'est qu'on a une mission au détruire. Et puis, on a un salle en lelo, surtout les jeunes pasteurs, babimi lelo, balingi bon chic bon jar. Papa ba souffraka. Pour pas quoi ça m'a li kambo et ça moi passe. On s'en comprend. Ba balingi bon chic bon jar. So ba la qui c'est ka paquet. Ba lobine longo la kaka. Ba yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur était na onyonso azui yango azui mbo obi derrière mbo wana lo ni ba tie piège et comme ça ba mo ndumbo monika passer comme na immoralité ko leka on se comprend azaki na bien déjà pour gagner là ya musiki na gangela bon alobi na te ke no na lingi yo mo mukolo on comprend déjà net histoire eleka moi mbala na lo bango tilelo na oka soni na ngote aloba na ngate ke mamo seka na CP nous à moi sinanga. Moi, je suis bien chéri. Je suis bien chéri. Vous comprenez? Voilà l'explication. On a mais on a déjà idée de Zanine. C'est pour ça que on comprend. Na chéri na oti. Surtout ma mwe bi mara mo seka ko to moi ça m'assoit ku bena bo super ofanda na meka na sero tamso abetanga na to banga ke ka pamba. So yo zo bilo no. Et simbata. Na milieu théâtral ko tourne vandi peno sale émission micro baladeur ate mutombe ko potanga buzo bana ozate azate azate fana benabo surtout bandinga mama olia bambango moski po bamba banda bon moski un vrai chéri na exemple ndo bana un vrai chéri et mère wana yo po buka merci nga banda non ndé e ba non ndo un vrai chéri pour na baby selo na elongi na peso somo. Et ça, bateau batique là, on va passoire n'engwana lembisi nzoto excusez-moi, batambola na sexe na mutu. Na moi si. Pour ça nzoto eza. Mais pour ça nzoto na mobali au mérité. Voilà. Il a goûté les CT. Na goûté les CT. Parce qu'on point. Pour tam sina ko lo baboye et ko ça bande comme sous passe. Na ko linga mobali mo bo na sa plus âgé que mais soit considéré. A peso ba respect. À valoriser au vanaye. Pourquoi il n'y a pas tata moko boiko à saluer à manque de respect. On s'en comprend. Mais il y a pas goûté car ba jam tout na c'est excusez-moi les termes on a lobaka. Ate na linga ngote. Et simbate. Nzela rara. Dans d'autres les na surtout qu'on a de Jésus mon en sol na soto dans la idée tout. Ah oui. Vraiment, donc on a toi tu soutiens Mike Kalamba, c'est ça. En tout cas, nous avons soutenu Mike Kalamba à 100%, c'est-à-dire to bambe ma bangate, to bende ka pembeni, pour déjà ya ozoka, to soigner kaka, to edisaye mabe, azongela nzambe, pour azana ona musala osade langa tata, to zongise de langa tata, to prier pour na basali ya nzambe, les temps to komi na comme mabe. Vous comprenez? Bah, il y a peine essayer de déguiser à l'ange de lumière. Bah, il faut pas séduire bah ça l'enzambi. Oh, bah ça soifé d'argent. Oh, bah comme qu'on linga bon chic bon jar. À mon moi si moi il est 10 000, moi il y a 20 000 na simba ngote. Bah la moi panzani. Vous comprenez? Tout ça mais la pona bango. Église bah kanga pasteur mon côté. Parce que bah ama sauver zebeli. Bah kamba bah Mike Kalamba yo kanga bah pasteur musu mon moi bah le bezate bah affaiblir bango. Non. Vous comprenez? Bah batu. To encourager bangote basa la biloko wana te mais bozala pe mayele boye ba ke oya zoya lolenge nini aya pas séduire nga
On se comprendre. Bah, fouiller l'impudicité. Oui, bakima yango. Yo tikali nango kaka ndenge wana o se masturber bakosala babiloko wana. Arrêtez ça. Babiloko wana ezobima poani. Po ya faibli biso ba misusu bato baza faible. Voilà. Abi en tout cas on sambela esute. OK li felo. So boyino on sambela OK no li felo. Là comme peuple de débélé baza dispersé. Ba OK li felo. Maki kalamba so bongisi na nzambe na okota lola. Ah. Et puis tout ça mais la pour le pasteur. Pas pasteur. Ça bongisi na nzambe na okota lola. Moi je n'encourage pas iloko Mike kalamba ya saina mwasi ya batu Bible ebo yango. Mais yango te ça la ke akoma sujet moko ya refiner ti akufa. Non. Bon soigner zonga na kati ya bitumba. Ata général azuma sasi zongi sa ye. Aobunda bitumba neti na suka. Voilà. On s'en comprend, c'est ça. Merci beaucoup Yamoski. Mais question là presque il y a Souka vraiment. Et ça que ma bibino artiste peut vous créer sur Makambo Bomo dans la société. Donc mon a zolo ya mo son comme bibino Bomo a paix à créer moi ba comédie na humoriste ndekona. Oui, en tout cas pour na Ans Luzolo de konanga mobali. Oui, azana humoriste ça la bien mais des fois et ça pas bien dit. Tout ça ba artiste boni ke ba mbeli na yo. Mbeli na mo comme ça ya okato. Qui l'aurait écrit Mamo Seka, un bon matin la mouki bandi ko loba bilo mo kwa ebi mutuna makolote. A boma batu, a sala boye, a mutaba kisi scandale. Pe ya moko tata so de 50 émissions. Oh, ça peut être dépression hein. O ko pas kufa, so ezaki ya solo. Oui. Vous comprenez? Peu comment quoi harcèlement. Ah, loko la té. Harcèlement vraiment. Vous comprenez? Alors to sala wana moi lo lenge mo boy. Moi modération penanga ndolo biwana. Asala ne lo on est bien. Nalinga surtout ngalo baba bilo ba français na yewana j'aime ça. A joa kitoko mais et lo mo bimi andeko bo sali ngomba la moka po ote ani. Hein? Kapo zo kisande kwa na isusu andeko na. Eza comédie po ba seka. Ngapena nazala kapena moyango. OK. Mais na sepela musala ne makasi vraiment. Na pena fan na ye. Mais na mababa kambwana nde sala pena moi bien tu mais babi bo s'inspire na mambo ele kana société. To s'inspire ben to sala to sensira petit. Ah mon super ou inspiration pesa bien. Musupo ko sala ngote. Musupo ko sala no ngote. Netinga bo so babina ngana sala pena musala moka ki dansa na s'inspirer na ki cheli makasi. Na ko kangote na babina na sala nga artiste mais na koma penati na sukate lokwa mwana nzambi ba place msufu na zana ba barrière ozo kompa ezate ka lokwa na za artiste na sala ka nyonso te ba interdit pesa mamba nzambi ozo kompa mo ofanda bité opende simbate on comprend voilà ya mosquito comme na suka merci na nous répondre à l'invitation na biso na ebité question ni nozaki na bosenga to tuna o metotunité bako tunanga ibalobi tina nini na yembela ka Yesu e banani ali boso bakende kikoyeba ke Yesu asekwi ezali bamama o nzamba chaka yo motema mama kayo mingi mama asala yo kitoko mama mwana suka tata nzambe mama taba diplôme belé. Oui, diplôme on a kozwa on a décembre le 12 moi si atalo moi si atalo donc nzambe habité au finga mena suka zwa ta diplôme malgré ma camarade babimi so ka moi si atalo voilà na batala pe parcours te ne to tambola donc nazaki nominé moi si atalo to zaki na ba ivoirienne là qui aza moi ça go Clémentine elle aussi azaki présente elle ba femme pe baza nominé na beaucoup donc baza il fait na beaucoup ba on peut bazaki nominé na kati ya trophée wana na zwaki et misusu eza nango misusu pe eza na ndako na tia na nga te eya kaka bao reconnaître ka mosala ozosala valeur ya mosala na yo donc c'est ça tokumisaka nzambe nyonso tozongiselaka mokeli mpo tosangisa yango neloti naloba yango singa loketo te oyo na ye epai na ye aleka na te valo oyo asokolanga oyo nasombelakisi na gambela aya moseka yo osombakisi epai na nga aya tosangisa nzambe na nzoloko te kande Mike Kalamba ya yemba ozali se yo moko aza ye moko donc c'est ça aga ye moko Yesu Masia. Voilà, merci beaucoup ya Moski ba dédicace na mot de la fin pour l'émission. Ah oui émission na ba réside et to
samedi oyo lundi oyo vraiment ba dédicace d'anga ba pena mingiti là je salue Franklin Bangala autrement dit mon coach Franklin Bangala de Vos mon coach là c'est mon ami hein a sepela nanga ngapena sepela ni makasi tellement solo là bien Jacques Béni les consolateurs mobali abato mama Lydia Jacques Béni les consolateurs aux États-Unis mobali abato ya mama Lydia bambote belé balobi ya Mongita ya Claude Mongita bambote belé ba papa bambote belé ba camarade nyonso balinga ngai na bosante eni sengwash États-Unis eni sengwash ma copine de Cathy de Deda bambote belé là je salue Ameshuma Bella Jackie Kabongo wetu Jackie Kabongo Jenny Okito mère double le kinanga moko na kati Paris Jenny Okito obike yaya linga ko makasi Jenny Okito mère double Kabongo wetu Judith bambote belé na bino ba nyonso bolinga mamo c'est quand je suis là bobengi barezi so bobengi barezi on peut sabino ba coordonner nanga na ndenga émission mais na ndenge mususu quand ndé mamo c'est kalobi akoma na ye occupé aboyine ba dérangement. Donc, tout le monde vérité. Exactement. Please. Tipo a exacté. Moi, c'est Kazana est occupé. Maintenant, à balité. Mais occupé. Non, on a balité. Mais occupé. Non, on peut pas passer les gambons à l'ibalaté. Non, mais t'es mais. Non, on peut l'ité, mais naza occupé. Il faut tout le monde vérité. Mais, soyez, on bête à ma passe. Hein? Obi? Tiji? Ça m'a fait si. Oh merci hein eza prophétie na linga mapasa na kasi da Jenny asalobelanga mais Jenny Okito ebisa ya ozo mapasa po moi bota de mapasa leki nanga Jenny Okito mère double apesa de mapasa na linga mapasa makasi so ba yino zo bango bien. Voilà, c'était là Yamoski Maman Moseka, votre actrice. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Continuez de nous regarder, continuez de nous suivre, restez connectés sur nos antennes. Grand merci à tout le monde qui nous ont suivis de bien à la fin. D'abord, ça Nikopé, ce sont la PC Mbote Mabe, par Kalowi, na moi Sinaye, ma bisou et belé, na bossanité fali maswaku. Ya faille, na fête na ote ya na kota retraite. Fali maswaku, fali na za na fête na ye. On même pas fait artiste et belé na za quitté. Voilà. Na remarqué qu'il y a na za quitté, mais na za invité, na za qui invité. Même ya artiste na biso mona groupe Simba Deborah, ya Gingombe même donc en tout cas Nzela libala malam nzamba sa bino malam babi libala ya kitoko eza institution divine ya moni diable abundisa ngo c'est ça bolinga na makasi fali maswaku linga mwase na makasi wana ya bishi mutayebisi wa petit na ngai respect belé pinga na respectaka ye makasi ayebi et puis ya mode Suzy Bantu nzamba batela yo Jolie Kalunga bambote belé ma copine de Kati ya Mimi Loleka bambote belé et belé Ursule Pechanga Black Line balobi yonde Mobutu Black Panther donc Black lelo na pokwa na rotana tozaza wana Belle Kandi balobi autorité morale Belle Vie Kandi autorité morale yo nanyo boya Belle Vie Kandi umela na yo nalingake makasi leki moko bien to bosani pete balobi Bekame si la Bekame balobi Abakuk nde bazo sala makambo si la Bekame joueur à cher transfert moko ya cher si la Bekame donc bana tata nanga na linga bino makasi bokeka liboso course na mutezate babi Simba nde gagné Simba nde keliboso donc c'est ça na bande komisusu baza par-ci par-là les qui n'a pas Fanny Massoudi ya Moski Fanny Massoudi na bosanité ba nyonso to jouer na bango ba tonalité Mbudi Mireille Marie-Jeanne Bolo le balobi mikolo yondo za na top ozo coiffer babi biso nyonso yo coiffer biso umela po eza tana yo ya enjoy na yo nani lisusu ki Pati Melanga monde ko mwana nzambe makasi Pati Melanga balobi yonde umela na yo nani so joua kana tonalité epela ochichi
Oh chichi. Epela balobi moto. Epela. Gumela na linga bino trop to sangana. Voilà. To longola ba haine. Poison euti wapi, motema mabe euti wapi. Malgré balobi na tango asuka bato ba olinga mbongo ke bato. Mais biso totalisa bango théâtre sangisaka. Po tango to zongisa ba foyer moko bongo biso moto ko za ba exemplaire te. To linga nga na linga bino ya solo boyebi. Motema mabwe mwenga, motema mabe mwenga. Likunya mwenga. Et puis lo nzamba pimelang eza complexe. On a tango là-bas. Voilà, mais à ce que pour yemba, na moni karaoke au bassin. En tout cas femme artiste. Et en tout cas nga pena na zaki mikolo na zaki mwema mbwana. Kutu mamba ici na OK na opena. Na OK cap. Na OK cap. Toi kuna ba prière toi na destruction des hôtels. OK. Mais le quoi na na prière na fongo na 12h na OK ndi. En tout cas wana penza en tout cas boyemba tozaka na pona obwaki la bino ba fleur. Mona Gabriel yembe. Ayemba kake. Yokamwango. Ayemba kitoko Bakari parle en abimeza somo. Ça va inda. Bon na ba femme artiste na ba oli alisangu net na film. Na konza solo. Moi ça ba talibala ya mobali na ye bijou la reine azoyemba donc net na film. Ba si ba dozote. Ba Cardozo bazo animé. Ba Cardozo bazo animé. Ba ndani oyo mami Sachama. Ayemba net na film. Ba Pati Melanga donc bino nyonso. Ba Marie-Hélène. Mimika bongo kosora en tout cas da lingi bino ebele bo umela na ngbende mwa bino sambalola sa biso bolam. Voilà, merci beaucoup maman Moseka, portez-vous bien et bon tour de programme sur nos antennes. Bye bye. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Appelez-nous, faites-nous parvenir vos remarques et vos suggestions. Je vous laisse suivre la chanson de la sœur Marissa Kinanga. Portez-vous bien et bon tour de programme. Bye bye. Bye bye. Vamos embora, pangilomba kwansabi, yandikana ebima ke mwoso, epangiambe, lufufango, wale bisola, vamos embora, vamos. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.